le mouvement social de la surveillance kimbanguiste est l'un des symboles les plus significatifs de l'Église kimbanguiste universelle. Mais pour comprendre l'origine de ce mouvement aux attributs paramilitaires, il faut user de la machine à remonter le temps. En août 1959, Papa Dianguena Coutima eut vent des intentions des personnes malveillantes, se préparant à saboter la dépouille mortelle de son père lors de son passage à Kinshasa. Il décide de mobiliser des vaillants hommes afin d'assurer la sécurité du cercueil, mais aussi d'encadrer la masse de fidèles et de nombreux curieux. Et c'est finalement le samedi 2 avril 1960 que le corps de Papa Simon Kimbangu va transiter à Léopoldville en provenance d'Élisabethville pour atteindre finalement sa terre natale, Kamba, le dimanche 3 avril. C'est grâce à la bravoure de ces vaillants jeunes que le cercueil arriva à Kamba sans aucune égratignure. C'est donc à partir de ce jour que le MSSK fut officiellement créé. 62 ans plus tard, nous commémorons cette date au cours du culte dominical à la paroisse de Paris-Saint-Ouen que la radio-télévision kimbanguiste vous propose. Suivez et on se retrouve juste après. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tata tutole yauka, munkeba utukebele fukua mvimba, utulwa tsimukia. Kamosi bokizei pirarika kezi, mboama mbutu, ndombe mundele, mwana mbuta. Kati ngeye nkenda zangeye, zisikidi ziwokele bakati kweto, meni kutuzuba lubata tumemisikama. Tumenimola lyaka kia kwa kuma, papa tukutondele vyauka. Muloko la kiaki, tuizi dia fulweki, mpasivo towa, longi diaku. Dietona diati la lumingu la mvimba. Ukupila mwe kumujani, mpasivo yani mpe, kavuka mwanamutanisika. Zali ya kenda mena mwanantila, wakutia kuna ndomo, upakufika, msikwaiwaka. Pamoja asikutokea kuyamini. Ndio zangu tulombele la mali pambali di kazayala kukawangu yena ukaimani mmoja tulomba kwa ngeni msola kwa simu ni kwenda mbele la amen. Na kumbe ndio kwa mbele kama msomo. Tufungoni mkana na lista ya kutoa kwa mtanga. Tokana Islam. Kalau ada kita dengar dari Mesir dari Islam, dari kita dengar dari Manzemu. Toko dua, mukana Islam mui, mukana ya Manzemu dua berapa? Toko na première version, sixième version. Oh, la Bible française est dans l'Islam. Toko na kita dengar dari Manzemu. Dari Islam atau Jadi, cukup alukan. Yo no comité estatal Azame, como mamá de la Azame la comida.
ete yo ozali esika na ngai ya makasi oyo ebongama na ngai. Ozali nzambe na ngai natiaka motema na epai na yo. Yawe akolongola yo na makambo oyo atielaka yo. Mpe na maladi oyo ebomaka. Akozipa yo na mapapu. Mpe okozwa esika ya kobombana na se ya mapapu na ye. Bosembo na ye ebatelaka mpe ebombaka na bafleshe nyonso. Na butu okobanga likambo moko te. Ata na maladi ya mabe oyo etambolaka na molili na moi, monguna moko te akobundisa yo. Ata na midi moi ekobeta yo na motu te. Na komba tata mwana mpe tata molimo sango. Amen. Tokoti na programme ya kitu ya nzembo na fenêtre de champ ndenge toyebela.
mitema mitombo kaki mizo kaki bagona bango bayoka na keke baboma mokano ya Nzambe posana bango esalemaki kino suka bayebaki solo tina ya Kongo yo mingi basepelaki liwana ye kasi mitema ya
moningani mayele mabato esili mokili moningani solo moningani mayele mabato esili mokili oyo ezali yaye mapela oyo epesameliye
Na komba tata mwana pe tata molimo santu tolingi kofungola mukanda na biso ya mibale o tobengi mibeko na français tobi exode na bible lingala kobima yango wana soki tozwi tofungola mikanda na biso na mibeko na exode chapitre 20 na verset 1 tina 17 soki tozwi tokoki kotanga na komba tata mwana pe tata molimo santu. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai nazali yawe nzambe na yo ezali ngande moto na bimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te pona kokumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamo oyo ezali na likolo. Awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te, pe kokumisa yango te. Pamba te, ngai yawe nzambe na yo, nazali nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai, napesaka bango etumbu. Na bana na bango, bakoko na bango, pe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai, pe bakotosaka mibeko na ngai, nasalaka bango bolamu na bana na bango, nyonso oyo bayaka sima. Kotanga kombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya yawe nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te. Ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kovanda epai na yo. Pamba te na kati ya mokolo motoba nasalaki likolo na se ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo nde napemaki. Yango wana ngai yawe na benisa mokolo ya kopema pe nakomisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai yawe nzambe na yo napesi yo. Koboma moto te, kotambola te na mwasi to na mobali ya bato, koyiba te, kokosela baninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to mpunda na ye, ezala ata nini na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Tokomi na deuxième tour de chant. Meti tambanga fuku ye mwini
asundoli biso mokili oyo likolo mai mabele biloko biso bivandi kuna bolia bomela bosepela pe botuna nani asundoli biso mokili oyo bolia bomela bosepela pe botuna nani asundoli biso mokili oyo likolo mai mabele pe biloko biso bivandi kuna bolia bomela bosepela pe botuna nani asundoli biso mokili oyo bolia bomela bosepela pe botuna nani asundoli biso mokili oyo asilikoya eye ajali tangwa kotelema mokili ekoningana moindo yeba yango asilikoya eye ajali tangwa kotelema mokili ekoningana moindo yeba yango ungoyo mokamindele bakimaki ungoyo mokatataki mbangu alakisaki nguya ungoyo mokamindele basosola kete moindo asilikotonda na nguya ungoyo mokamindele bakimaki na moto ungoyo mokatataki mbangu alakisaki nguya ungoyo mokamindele basosola kete moindo asilikotonda na nguya tango bakanga kingongo kakamba bakanisa kinguye kokimanga nzokande bazalaki kopanza sango nanga tango batambwisaki ngai Kinshasa shaba bakanisaki nguye kokimanga nzokande bazalaki kopanza sango nanga moindo ayeba ya solo na jali nzambe tango bakanga kingongo kankamba bakanisa kinguye kokimanga nzokande bazalaki kopanza sango nanga tango batambwisaki ngai Kinshasa shaba bakanisaki nguye kokimanga nzokande bazalaki kopanza sango nanga moindo ayeba ya solo na jali nzambe lelo yo nazongisi nzoto na ngai na nkamba lelo yo navandi na nkamba lelo yo nalingi na salama ye moindo keba yoko lelo yo
akomisi Kongo yo, mboka ya bitumba pe liziba ya makila. Kasi lelo yo, moyindo akomisi Kongo yo, mboka ya bitumba pe liziba ya makila. Kasi lelo yo, moyindo akomisi Kongo yo, mboka ya bitumba pe liziba ya makila. Kasi lelo yo, moyindo akomisi Kongo yo, mboka ya bitumba pe liziba ya makila. Lelo yo, bazongisi nzoto na ngai na nkamba. Lelo yo, nafandi na nkamba. Lelo yo, nalingi na salama ye, moyindo keba yo kozanga. Lelo yo, bazongisi nzoto na ngai na nkamba. Lelo yo, nafandi na nkamba. Lelo yo, nalingi na salama ye, moyindo keba yo kozanga. Mingele na bandoki makinda poto, kasi yo moyindo yo kokimela wapi. Mingele na bandoki makinda poto, kasi yo moyindo yo kokimela wapi. Kobosana te, masili kozongela nkama. Maena sana kibanguna na kosalela yo. Kobosana te, nasili kozongela nkama. Maena sana kibanguna na kosalela yo. Lelo yo, bazongisi nzoto na ngai na nkamba. Lelo yo, nafandi na nkamba. Lelo yo, nalingi na salama ye, moyindo keba yo kozanga. Lelo yo, bazongisi nzoto na ngai na nkamba. Lelo yo, nafandi na nkamba. Lelo yo, nalingi na salama ye, moyindo keba yo kozanga. Mibukama mianga, tala utana banda musala mwanga bana. Ayeli bino esengo pe bongwana. Namibukama, ayeli bino esengo pe bongwana. Namibukama, mibukama mianga, tala utana banda musala mwanga bana. Ayeli bino esengo pe bongwana. Namibukama, ayeli bino esengo pe bongwana. Namibukama, nyanga, solo mikoki. Ayeli bino esengo pe bongwana. Namibukama, nyanga, solo mikoki. Ayeli bino esengo pe bongwana. Namibukama, banimi bosefela. Elonga emonani, lokitolo yoka.
lokitolo yokana omokili nani bukama bandimi bosespera elonga emonani lokitolo yokana omokili nani bukama bandimi bosespera elonga emonani lokitolo yokana omokili nani bukama nyanga solo bikoki na yedibino esembo temo bwana nami bukama nyanga solo bikoki na yedibino esembo temo bwana nami bukama bandimi bosespera elonga emonani lokitolo yokana omokili nami bukama bandimi bosespera elonga emonani lokitolo yokana omokili nami bukama.
Tokosenga na bato misato o bakolela biso na bapasi wana. Tobengi mama Nanu kuna na chorale ya dirigeant. Nde toyoko benga lisusu papa Edi na koreki. Nde tobengi lisusu papa Selo, papa Richard Lisika alekela biso balela biso na tina ya bapasi wana. Tata mwana pe tata molimo mosantu tata nzambe kolo yesu papa simu kimbangu kiangani to komisio to sanjolio to netolio papa. Après la prière d'intercession pour différentes calamités qui submergent le monde, vient le moment des offrandes officiées par le diacre Théo Kitano et agrémentées comme à l'accoutumée par le groupe de flûtistes et kimbanguistes, Fluki. Diacres et diaconesses ont fait le tour de la salle afin de collecter auprès des fidèles la part réservée à Dieu après 6 jours de travail. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu siko tokozwa 3e lecture na biso tokokende nango na mokanda ya Jean
dans Jean 16, chapitre 16, versets 12 à 13. Donc, on doit dans Jean 16, verset 12 à 13. Na mokanda ya lingala ezali Yohane. Sima na yango, soki tozwi wana, tokende kotanga na basango eleka oyo tobengi chronique. Tokotanga na 2 chroniques, na chapitre 7, verset 14 tina 15. Tokei na chronique, ezali soki oleki roi. Nde olandi eza chronique. Na chapitre 7, verset 14 na 15, na lingala ezali basango eleka oyo toza na Bible lingala. Soki tozwi tokoki kotanga. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Totangi na Jean 16, na verset 12 na 13. Nazali lisusu na makambo ebele ya koyebisa bino, kasi ekoleka mingi mpo na bino sikoyo. Molimo alingi aya, yende moto ayebi makambo nyonso oyo Nzambe azali kolakisa. Bongo akoyebisa bino makambo nyonso ya solo. Akoloba na kombo na ye moko te, kasi akoloba bobele makambo oyo ye ayokaki. Pe akoyebisa bino makambo ekoya. Tobandeli. Nazali lisusu na makambo ebele ya koyebisa bino, kasi ekoleka mingi mpo na bino sikoyo. Molimo alingi aya, yende moto ayebi makambo nyonso oyo Nzambe azali kolakisa. Bongo akoyebisa bino makambo nyonso ya solo. Akoloba na kombo na ye moko te, kasi akoloba bobele makambo oyo ye ayokaki. Pe akoyebisa bino makambo ekoya. Na kombo tata mwana pe molimo santo amen. Toleki na mokanda ya biso susu ya chronique. Tolobaki na chronique tozwi na 2 chroniques na chapitre 7. 14 tina 15. Bongo soki tozwi na komba tata mwana tata molimo santo. Bongo soki bato na ngai, bato ya ekolo oyo nga napesi kombo na ngai, bamikitisi pe babondeli, soki baluki ngai pe batiki banzela na bango ya mabe, ngai yawe kuna na likolo na kolimbisa masumu na bango. Pe na kozongisa bolamu na mboka na bango. Banda sikoyo na kozala kotala pe kotia matoi mbala nyonso boko bondela na ngai na ndako oyo. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na ngai papa Simon Kimbangu Kiangani zwa lokumu kumisama na yo. Papa, lelo ezali mokolo monene ya le 3 avril 2022. Epesameli ngai moumbu na yo na tema liboso ya bapate na yo batondisami na bilembo ya ebele bato ya mayele koleka ngai. Ngai nani liboso na bango? Papa oyebi ngai. Ya solo na mokolo ya lelo na sengi bolimbisi likolo ya bolimbisi pamba te mokili oyo toyaki na se ya ntango ekobungisaka biso na makambo ebele. Komona na kosimba na koniata na kokanisa papa totondisami na masumu banzoto na biso ezali ya kokoka te papa kokisa biso na molimo. Esutu ngai na temi liboso ya bana na opona te na tatola monene na yo papa Simon Kimbangu moko ata mibale bakoyoka ngo babikisama. Papa zala na biso nesika oyo. Telema na liboso na nga oloba na monoko na nga bana na obabika. Matoi na biso molimo efungwama pote na mokolo ya suka tobika na ngai na bandeko na ngai na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo
baye toyaki nsima totangaki na psaume 91 tozwaki yango na 1 tina 6 baye oyo toyaki nsima nde oyo apres tozwaki na mibeko ndenge biso nyonso tozali bomesana na biso ezalaki na exode 20 na 1 à 17 nde oyo totanga mokanda na biso ya Jean tozwi yango na 16 na 12 tina 13 nde totangi su na chronique na 7 14 tina 15 bongo tokozwa mokanda na biso ya liboso oyo tobengi boyembo ya David. Kuna na loyembo ya David oyo tobengi psaume ezali ba prière. Soki tokoloba tobandi liboso na fondation nango ezali na 150 chansons. Na 150 chansons oyo tozwi ya lelo Moïse nde mutu ayembaki yango. Nzembo oyo Moïse ayembaki ezalaki ye te mutu akompozaki mais ezali ye nde mutu ayembaki. Ba compositeur bazaki au moins 10 mais bango nyonso bayebanaki te oyo bayebanaki bazali kaka 7. Roi David ayembaki 73, Salomon ayembaki mibale, Moïse ayembaki moko, fils de Corée ayembaki 11, Asaph ayembaki 12, Etam ayembaki moko, Eman ayembaki moko. Bongo misusu nde etikali eyebani bato bayembaki yango te nyonso batiaki yango kaka na kombo ya David. Bongo oyo tozwi lelo ezali koyebisa biso nini? Elobi na biso moto oyo amipesaka na Nzambe abombamaka epai ya Nzambe ya nguya loba na ye te yo ozali esika na ngai ya makasi oyo ebombamaka ngai ozali Nzambe na ngai na tiaka motema epai na yo. Yawe akolongola yo na mitambo oyo batielaka yo pe na maladi oyo ebomaka akozipa yo na mapapu na ye. Na sukisika wana poto continue. Ye ayebisi biso bongo tobombamaka epai ya Tata Nzambe. Maladi ya mabe ekozwa yo te. Toyebi na période oyo ezali période nini oyo tozali ko traverser ezali période ya maladi. Kasi ya ayebisi biso maladi oyo ekozwa biso te. Soki totie elikia epai na ye. Ye akobomba biso pe maladi oyo ekozwa biso te. Akobomba biso na se ya mapapu na ye. Ye alaki biso bongo. Kasi banani oyo Tata Nzambe akobomba te. Nani oyo Tata Nzambe akobomba te na se ya mapapu na ye. Oyo maladi ya mabe soki ye akozwa yango Tata Nzambe aza na ba condition na ye. Tata Nzambe ye alingaka bato ya discipline. Soki ozali na discipline epai na ye, ye akobatela pe yo. Bongo Tata Nzambe atalisi biso lisusu na mokanda ya Esaïe po totala. Eza référence tozwi po na tina ya prière. Na référence tozwi yango na Esaïe 59 na 1 tina 3. Ye alobi na biso nini? Bokanisi te liboko na ngai Yawe ezali mokuse pona bikisa bino. Matoi na ngai ezali ya kokangama pona koyoka bino. Ezali masumu na bino moto ekabolaka bino na Nzambe na bino. Ezali mabe na bino moko moto etindaka ye aboya koyoka bino. Pamba te maboko na bino etondi na makila ya bato oyo bozali koboma. Pe minoko na bino etonda na lokuta pe na kotonga bato. Botali wana ezali référence bapesi biso pona tina ndenge tolobi ke Tata Nzambe akobatela biso na maladi. Ye abombaka biso na mapapu na ye. Mais soki akobatela yo te. Soki akobatela biso te, po maboko na biso etondi na makila. Monoko na biso ezali koloba lokuta.
yango wana akobatela biso te pamba te tata nzambe alingaka bato bazaka na discipline soko oza na discipline epai na ye akobatela yo yango wana tata nzambe abatela bato oyo batosa ye na mokanda tata nzambe ezali oyo pe baba tata nzambe atiki pe livre bazali na kati na tata nzambe totali ndakisa tokozwa lokola Samson tozwi ndakisa na ye pona nini po totalisa ndenge tata nzambe ntango mosusu akotikaka biso Samson azali mwana oyo tata nzambe ye moko moto apesaki ye na mama ayaki koyebisa mama wana okobota mwana mais apesaki ye mpe bacondition oyo mama wana akoki kozala nango alobaki na ye komela masanga te kosala biloko makambo mosusu te parce que mwana oyo yo kobota azali mwana ya ndenge mosusu Samson azalaki mwana ya ndenge mosusu ntango mwana wana abotamaki azalaki moto makasi ye abundaki makasi na balion abundaki na bafilistin lisolo wana toyebi ya Samson moto makasi abundaki na bafilistin alongaki kasi na suka yango emonani nini emonani ke Samson na suka nango babomaki ye miso na bafilistin na ntina nini soki lelo tokoloba yango mpo tosala ye critique tokoloba atikaki vie de prière tokoloba yango ndenge wana Samson atikaki vie de prière mpo mwasi na ye abandaki kotungisa ye alobi makasi na yo eutaka wapi mbala mingi abandaki kotungisa ye azalaki kokosa ye ntina a fin de compte ayaki koyebisa ye ke makasi na nge eutaka na suki ntango abimisi sekret wana esali ke bafilistin baye kokanga Samson maboko na makolo bakati ye suki makasi na ye esili lisolo wana toyebi yango bakangaka ye ti bakotisaka ye na prison miso na ye ekufaki me na suka na yango tata nzambe ayaki quand même kosauve ye mais akufa ye quand même na bato oyo bazalaki konyokola ye na bafilistin bazalaki wana mais soki lelo tokoloba tolobi tozwi exemple na ye mpo tolobi atiki ye parce que ye moko tata nzambe moto apesaka Samson epai ya mama na ye mais tokoloba tokokritike tolobi na lelo tokokritike tolobi atikaki vie de prière omoni soki yo moto oza makasi na mabondeli te ozali na bonzoto mingi ntango mosusu tata nzambe atikaka biso yango wana ntango nyonso tolelaka na bapriere na biso tobelelaka tata nzambe mpo na nini mpasi ya boye yango wana ndakisa na pesi soki olekisi bonzoto mingi tata nzambe akotika yo tokei lisusu na ndakisa ya tata ya mibale Noe azalaki kosola na tata nzambe moto apesaki ye mosala apesaki ye ange asala tata nzambe azalaki na ye ntina suka ti toyebi biso nyonso Noe mosala nini asalaki ntina suka me na suka yango eloko nini emonanaki Noe amelaki masanga mpe abebisaki alokaki mwana na ye lelo tokoki kokritike tokoloba bazalaki su na vie de prière te bato wana bazalaki kosolola na tata nzambe biso mpe tolobaka tosololaka na papa Simo Kimba Okiangani okoloba okobeta tolo biso ika na bengi ye azwi telefone tosololi kasi ye bango mpe akoki kotika yo pamba te mokana tata nzambe etalisi biso ndenge nini Samson akufaki azalaki akomaki aveugle tomonaki na suka Noe ndenge akomaki momeli masanga kasi tata nzambe azotalisa biso mpe kaka na mokanda na ye mwana bosembo mwana malamu atalisi biso Daniel atali ndenge Daniel azalaki mwana moke atikaki tata ne na mama na ye epai ye akendeki kokola na Babylone na bowumbu Daniel azalaki soki heure de prière ekoki akimi mbango ake kosambela boni na kati na biso awa tosalaka yango soki heure de prière ekoki tokimi mbango toke kosambela pamba te mokanda tata nzambe alakisi biso ndenge Daniel azalaki kosala bapesa biso bangonga baprière totosaka yango esika tokendaka kosalaka babisika na biso tokendaka kosalaka totanga bato wana te tomonaka bango ntango tokendaka place ya misala omona batiki yo bakimi mbango bake kosambela yo kimbangise yo moto oyebi molimo santu mokolo nyonso osala yango okimi ndenge bango bakimaka bamemaka na batapi na bango akei bapaton si bayeba bango akimi mbango ake kofukama ake kosenga nzambe na ye biso bakimbangise mokolo nini tosalaka yango tokangamaka na batelefone na biso moninga bovandi na ye wana ake kosambela kasi yo kangami kaka na telefone na yo likambo ozosolola mpe ezangi nango eza yango ya nzambe te
ozoka na oka makambo pamba makambo susu kutango koyoka ngo ebebisio na motema ozalaki no na kimia tant kaka ozwi telefone okomo sola motema na yo ebebi bazangisio na kimia kasi moninga yo ovandaki na ye na aire de pause atali montre alobi aire de prière nange koki na kimi mbango nake kosambela yango wana tata nzambe alobi ya kobatelaka biso na maladi ya mabe maladi oyo ekoya ya akobomba yo ya kobomba yo na se mapapu na yo mais sala attention pamba te alingaka bata discipline moto alakisi biso discipline Daniel aksiso discipline na ye même na kolia na ye na ndako ya palais royal bapropozaka bango biloko ya kolia ya kitoko mais tant azalaki na discipline atosaki mibeko ya bakoko na ye asengaki kaka alia kaka ndunda azalaka kaka kolia kaka ndunda ye na bandeko na ye kasi biso boni tokuta na palais royal biloko ya kitoko misuna kitoko baye biso yoki eza ya mabe me yo kolia pamba te ezalaka lokola na sinya moko lokola ya lokoso tobosani mibeko na biso kasi Daniel atakisaki biso bonzambe na kati ya mokanda tata nzambe soko tali Daniel aire de prière banda kobosa nango te na kati ya palais royal abi na kolia te na kolia kaka ndunda yango na bizali na biso eza lokola Daniel David pe alakisi biso ami kitisaki na likamba nzambe asalaki mabe pona kobima na mwasi ya soda na ye so totali na Psaume 51 aleli abandi kosenga bolimbisa epa tata nzambe na tina nini asalaki mabe boni na kati na biso toya korekonetarake na sali mabe ndenge David alakisaki biso ndenge Daniel akimaka mbango mpo akende kosambela yango wana biso na kati na biso toza na molimo santu ya koyokaka biso na ntango tokobelelaka ye to respecter aire de prière po te tata nzambe ayebisi biso akobomba biso na se ya mapapu na ye ye matoi na ye ezali akokangama te moboko na ye mpe ezali mokuse te mpo na kosunga biso kosalisa biso bapriere nyonso toyaka nango mikolo nyonso awa mokolo ayenga nyonso ezali ka ya kolela ezali ka ya kosenga mokolo nini tokosenga priere ya esengo pamba te ye alakisi biso formule apesi biso ere bapriere soki tolamuki na 5 heures tosambelaka okomi na 10 heures osambeli okomi na midi osambeli okomi na 15 heures osambeli tozomona yango na bekolo tokenda kosalaka na bango bakosalelaka yango ndenge Daniel mokanda tata nzambe alakisi biso tozala bana botosi tozala na discipline tata nzambe ntango wana akoyaka mpona asolola na biso na aire wana bapesi biso ezali aire de rendez-vous na nzambe na biso soki aire wana ekoki oye ofukami na aire wana ye ayoki yo po prière ezali kosolola na tata nzambe kopesa ye badoléance na yo kotalisa ye mpe kozongisela ye merci na ndenge apesi yo journée yango kasi soki torespectaka te ye na aire wana ye apesaki yo na 10 heures azali wana yo na 10 heures oza na yo na telefone ndenge nini okoyebaki tata nzambe aza na posa asalisa yo likambo oyo ezali kosala opasi okoyeba ekosila mokolo nini pamba te aire de prière ozali korespecte te ye na ngonga wana ayaki ndenge Daniel azali kotalisa biso ke na ngonga wana akomaka akendaka kimaka mbanga afungoli fenêtre azotala na Yerusalemi azali kobelela nzambe na ye pamba te ezali rendez-vous bapesanaka na nzambe na ngonga wana kasi biso torespectaka yango te yango wana torespecte baere na biso ya ngonga pamba te tata nzambe ye nde akobombaka biso na se ya mapapu na ye kasi so torespecte te ye akobimisa biso ndenge totali tobeti lisolo ya Samson bongo na Psaume na biso toleki tokoti na mukanda na biso ya mibeko oyo totangi na mukanda na biso ya mibeko tozwi na mibeko kuna soki tokolobela fondation ya mibeko koko na biso Abraham ye azalaki camarade ya nzambe tata nzambe apesaki ye banyama nyonso atumbela ye mbeka kasi ye amonaki ndeke ezalaki nyama ya mokie nde akataki yango te tata nzambe alobaki libota na yo ekokota bowumbu ezalaki elaka tata nzambe likamba nzambe elekaka te tata nzambe lokwa alakaki yango libota na ye ekotaki bowumbu
kuna na boumbu bakendeki 70 ndenge bavandaki kuna bavandaki kasa 30 ans baya kobima 600 000 na 600 000 babimaki nde Moïse nde aya kozwa mibeko na ngomba ya Sinai. Kuna Moïse tanga azwi mibeko ezalaki pote batambola lolenge ntenge Nzambe akolingaka bazala petwa liboso na ezali alliance o tata Nzambe asalaki na kati na bango. Bongo Moïse aponaki bango bana 12 na kati na libota na bango libota ya Jacob bana na ye 12 nyonso Moïse aponaki moko moko. Bongo bakendeki na mboka elaka kotala mboka elaka. Metango bazongaki bango moko kaka bakomi koloba place bakei bakuti bambinga. Bango bamonani lokola mayoyo lokola ba fourmi. Mais José na Caleb balobi nyonso tata Nzambe asali biso bomoni yango te. Mais lokola 10 bazaki belemi baleka balobaki solo tata Nzambe asilikaki. Tata Nzambe alobaki bino nyonso bokufa ne sobe. Moïse alobi tata Nzambe soko sali biso boye bato bakoloba koseka. Bakoloba il fallait tika biso patozalaki. Tata Nzambe amonaki akoka ko boma bango mbala moko te akoma ko boma bango moko moko. Josué na Caleb kaka nde bakotaki na bana o babotamaki na sima nde bango te bamonaki mboka elaka. Bongo kuna na mibeko tokozwa makamu mibale na mibeko. Tokozwa ekobo na koboma nde tokobeteli sete. Soki tozwi nzela ekobo pamba te papa Simon Kimbangu Kyanga nazali koyebisa biso tozali bana elembo. Joseph atalisi biso ndenge nini okoki kobatela elembo na yo na nzela ekobo. Joseph batekaka ye na bandeko na ye. Potifar mutasombaki ye. Potifar azalaki mokonzi monene ya basoda na palais royal. Ye nde mutasombaki Joseph akendaka na ye. Apesaki Joseph ba bien na ye pote a gérer yango. Joseph azalaki ko gérer ba bien wana ezwaki bénédiction na tina na Joseph. Kasi eloko nini emonanaki mwasi ya Potifa akangamaki kaka na Joseph na nzela ekobo. Joseph alobi ngai mobali na yo apesinga biloko na gérer mais sauf yo bapesinga yo te na gérer yo. Joseph alobi na koyokisa Nzambe na ngai soni te. Mwasi wana kangamika na Joseph na makasi. Joseph atire kotikela etiniki na ye Joseph akimi. Mama wana tika na tiniki ya Joseph agangi. Alobi lokuta ke Joseph alingi ko kenene ya nzele ko bonzoka yende mutasaya kibongo. Bakangi Joseph kasi tala tata Nzambe ndenge akolongisa kabiso. Elembo na ye tata Nzambe abatelaki elembo na ye. Pamba te azalaki na mission ya tata Nzambe. Bana papa Simon Kimbangu. Tozali na mission munene ya tata Nzambe. Yango wana tangu nyonso bazali kotangela biso mibeko. Pote tata Nzambe ayebi mission nini atie kati na yo. Ayebi tangu nango tango ekokoka. Eko déclencher yango moko. Batela elembo na yo. Joseph abatelaki elembo na ye. Malgré bakotisaki ye prison. Kasi ye mutaliboso azwaki vision oyo nzale kotaki na mboka wana. Vision oyo azwaki ezalaki 7 ans de malheur na 7 ans ya souffrance ya bonheur. Na nzela ya Joseph biso balobi na biso tokolesa mokili tozali bana bilaka. Kasi soki biso tolandi mabe elembo na yo o tata Nzambe azali kozela pote osala likambo wana na nzela na yo okosala ngo lisusu te. Joseph akimaki yango, akimaki nzela ekobo. Soki biso na tango koloba mwasi ya patron na nga kitoko mingi alingi nga pona azali bo. Tala Joseph azalaki pe bo. Mais atali abitete ngai na yaki pona na yaki nazo gérer biloko ya mobali na yo mais nazo gérer yo te. Nakoyokisa Nzambe na ngai soni te. Boni na kati na biso atovante oyokisa Nzambe na biso soni. Tata Nzambe apesi yo mission ezali kati na yo. Ozalika kolongola ngo ka boye na nzela ya mabe na nzela ekobo. Kasi tata Nzambe ya lobi toza na mission. Tokozala batu minene. Kasi pozala batu mutu munene yango azali ko préparer biso na nzela ya mibeko. Biso totambusaka voiture. Soko ozali ko tambola bato bazali boso na yo so bamoni police azali o bazoya na l'autre côté
yozo ke na l'autre côté batu bazo matato yozo kita police azakuna babandi ko peso déjà ba minda. Sala attention. Minda bazo peso de ba faire pote ozala prudent. Pote soko komi na coin okomona police akokanga yo. Soko za ba papier akokokate voiture etika la wana. Pona ni basala kabongo. Ezali code, tata nzama pesi biso code. Ezali code, sala attention, parce que nzelo zali ko kende nazali ko mema yo kuna nde okomona bisengo. Kima mabe, sala lokola Joseph akima mabe na nzela ekobo. Soki tozwi ko boma. To beteli sete na ko boma, pamba te tata nzambe alobi na biso ke likambu oyo ekesama na première génération ti na quatrième génération ebando kolanda libota na yo. Oyo akosala malamu na première génération bisengo ke la pe libota na ye ti na quatrième génération. Likambu wana emonani wapi? Emonani na tango ya kolo Yesu. Moto abomaka libota na yo pe bando boma. Azaiki ko boma pona nini? Ko boma yaka pona zuwa. En na moto yo zana ye posa na yo boma ye kaka ko bomeza na ndenge belé. Kasi na tangu wana ya kolo Yesu pa yaksibiso nani aboma ki pe kitaki na libota na ye pota tanzambe kokosa kate. Makambo eza kaka na Ancien Testament te tina na Nouveau Testament ezali Hérode. Oto yebi Hérode. Tangu ba marche ba lekana ke pa ina ye batuni akei bokei wapi ba bi tokei mokonzi abotami abi mokonzi abotami wapi? Bokende otala ye bongo bozongela pe ngai zuwa moto akoboma tata nzambe alobi te kokende nzela wana te bozongela nzela mosusu akimisi mwana po azali moto akoboma koboma so eza na kati na libota eza na kati ya koko na yo ekekita tina yo yango baotangela biso mibeko biso tozali bana suka biso tozali ko bénéficier to bénédiction ya tata nzambe po tozali kotangela biso mibeko makambo wana tosala yango te ye abomaki bana mikie atinda ki ba soda Hérode atinda ki ba boma bana nyonso mike bakata bango mutu ko boma wana ekotaki na kati na libota na ezaki lokola malédiction na kati ya libota ya Joseph na Hérode bana bandeko na ye ba koko na ye bakomaki na esprit ya ko boma Hérodienne oyo azaki koko ya Hérode ya balaika na kati na famille abalaki ndeko tata na ye ye azalaki mwasi ya kanda po bakotaki likambo na ye na Jean-Baptiste akotaki likambo na ye ya bibino okoki kobala na famille te kanda esali ye bakamati Jean-Baptiste akotisi na prison mokolo Salome abinaki mwana Hérodienne Salome abini ye tata tuni ye olingi kadoni na pesa yo ya lebi pesa ngaka mutu a Jean-Baptiste bomoni soki yo bomaka batu bana no pe ba koboma batu wana ezaki bakoko bakomi koboma batu bakati mutu ya Jean-Baptiste libota na kaka bango bazali ko persécuter bandimi akolo Yesu koboma Saul oto bengi Paul akoma koboma batu même kolo ayambaki présence ya kolo Yesu atikaki makambo wana yako sila na 4e génération ya libota ya Hérode ndenge biso tovandi tozali 4e génération makambo wana yako sila epa ya Bénéris nande kone Agrippa bango nde tango basambisi Saul alobi ngai ya solo nazaki mobomi nazaki koboma bandimi ya kolo Yesu kasi depuis na yambaki kolo Yesu ayako mona epai na ngai nazali koloba solo tango bazali kosambisa ye abina lobi solo Bénéris nande kone Agrippa balobi ya solo moto azali koloba solo nde malédiction eya kolongola kati na libota na bango elakisi ke biso pe tozali 4e génération makambo oyo tata nzambe azali kotangela biso na mibeko oyo bazali kotanga tongo midi pokwa na baensemble nyonso tozali ezali na ntina tolongwa na kati ya malédiction wana na mokolo oyo tovandeli lelo ezali le 3 avril 2022 na tango wana le 3 avril ezalaki pe lelo moko ayenga nzoto ya papa Simon Kimbangu ekotaki nkamba na mokolo ya lelo na 10h mais eyaki lobi ezalaki pe un samedi et komaki le 2 nde mokolo pe ba surveillant babandaki musala na bango
bongo tokozwa mwa moke fondation yango mpona na ntina na biso bato tozokola na lingomba oyo toyebi lisolo yango te. Papa Fumalongo nde akendeki avant na banda nde nalobi ke bakoko na biso bakangamaki. Papa Simon Kimbanga akangamaki na bakoko na biso 37 000 familles bakangamaki na ntina na kombo na ye mpo bandimaki message ya Saint-Esprit, bandimaki message ya Molimo Santu, bakangamaki babetamaki bakangamaki na boloko, bamonaki pasi bakoko na biso ndenge totangaka na banzembo biso pe tozanga banzembo yango. Bongo kolo nzoto ya Papa Simon Kimbangu nde na mokolo ya le 25 mars na 1960 nde exhumation ya Papa Simon Kimbangu nde ezalaki. Pona tina na yango pona kokende mwa moke totala ndenge likamo na biso ya Molimo Santu etikaka elembo ndenge tozotanga na piso metangi etiki pe elembo yango pe etiki ke elembo ndenge bakoko na biso batiki bilemo na banzembo po te to continuer matin na biso koreki ayembela biso ndenge bakoko na biso batalisi biso mtozalaka te na tango wana me tokoyoka ngoka na kati na banzembo nzembo nde ezali kolakisa biso ke likambo yango ezalaki penza solo.
koko na biso bamonisa ki passe papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu ayako kufa na 1951. Tango alalaki 9 ans na mabele, nde papa Diangenda akendeki na bandeko mosusu baninga na ye oyo tobengi neti lobi ba 12 apôtres. Papa Fumalongo atambolaki na vers mois de mars nde bakendeki kosala exhumation ya nzoto ya papa Simon Kimbangu oyo elalaki 9 ans na mabele na Lubumbashi. Kuna papa kendaki ye moko te, papa Fumalongo azalaki na baninga akendaki na bango batata oyo biso toyebi na Lingomba. Papa Nkimu azalaki papa Marcel Wanzungasa, papa Thomas Paku, papa Gaston, papa Bernard Lutadila, papa Pierre, bango nyonso bakendeki na papa Kalamvuila, papa bazalaki 11 oyo bakendeki na papa Fumalongo na mokolo wana le 25 mars na exhumation ya papa Simon Kimbangu. Kuna bamindele bakamwaki pambate alali 9 ans na mabele kasi azalika lokola moto akufi lelo, voire même bamisusu baprofitaki na mabele wana bato bamonisaki epasi bango peka kati na bango moko na bango awelelaki kozwa mabele wana parce que amonaki azalaki siko moto ya ndenge mosusu. Bongo biso bakoko na ye lelo oyo tolobi nini na tango wana ezalaki kolela lelo oyo ekomeli biso lokola esengo. Ba oyo bakendaka te na papa Fumalongo akende kozwa corps ya papa Simon Kimbangu, papa Kisolokele bango batikalaki na papa Dialungana batikalaki na ndako ya papa Kalambote pona kozela bato bawutaki kuna baya. Camion oyo ememaki papa Simon Kimbangu tobengi yango zunganisa na mokolo wana mutu azalaki omemango papa Pierre Biku. Bilembo ezali na makambo nyonso wana papa Pierre Biku bana na ye tozali na bango na kati awa toyebi bango mama Sylvie tozali na kata Limbisanga tozali na kata Koreki bango tata na bango nde mutu amemaki camion oyo zunganisa oyo ememaki nzoto ya papa Simon Kimbangu na mokolo wana tango corps na ye eyaki le 2 avril na Kinshasa na 1960 ekomaki na 10h. Bongo batu bayambaki corps wana batu bazalaki ebele bawutaki bipai na bipai ezalaki na matadi mayo bazalaki pe kofukama pona kotia mutu na bango na cercueil kasi mobule bimaki yango na bomona ka tozali lelo na basurveillant pambate bandaki tango wana. Bongo nzoto ya papa Simon Kimbangu na butu wana kaka ntango mobule ekotaki bakimisaki yango batu basutukaki bamonaki mwinde kufi mais corps bamoni susu te nzoka bazwaki nzela bakotaki deja nzela ya nkamba. Bongo corps ya papa Simon Kimbangu ekomaki na mokolo ya lelo oyo biso tovandeli awa ezalaki pe dimanche ekotaki na 10h nzoto ya papa Simon Kimbangu eyaki kokota nkamba. Bongo papa Simon Kimbangu alobi na biso nini ndenge toutaki kotanga tout à l'heure totangaki tout à l'heure na mokanda ya Jean. Kuna Jean alobi nazali lisusu na makambo ebele ya koyebisa bino sikoyo molimo alingi aya yende moto ayebi makambo ebele molimo aye yende moto azali koyebisa biso makambo nyonso oyo ye atikali na biso libela na libela kasi ye molimo alobi na biso nini oto kotanga na 2 Chroniques. Molimo ayebisi biso boye alobi bongo soki bato na ngai bato oyo bato ya ekolo oyo napesi kombo na ngai bamikitisi pe babondeli soki baluki ngai pe batiki banzela na bango ya mabe ngai yawe kuna na likolo na kolimbisa masumu na bango biso yeyo papa Simon Kimbangu ayebisi biso tozwi kombo na ye tobengami bakimbangise biso bandoi na ye biso yeyo biso nyonso tovandi awa soko leki na nzela olati uniforme ya vert blanc babengi yo Kimbangu na tango wana ezalaki babandaki kobwakela biso mabanga kasi lelo oyo moto nyonso azali kokima vers nkamba. Bongo biso bakoko na biso mutu bamonaki pasi nzembo yango toyoki bilembo ezali banyoko amaki balalaki na razamba este toko bénéficier te lelo tozali komona ba témoignage na ba YouTube bato bazali ko bénéficier likambo ya papa Simon Kimbangu
na Kinshasa okomona bato nyonso batie photo ya papa Simon Kimbangu aza kimbangisi te akolala na lotaki papa Simon Kimbangu yango wana biso mutu tolati kombo na ye alobi soki tomikitisi toye pai na ye akopesa biso nyonso tozali nango batata na mama ezali occasion ya mokolo ya lelo ezali le 3 avril et tombé exactement na date yango tozali ba bénéficiaire soki tomikitisi na mokolo ya lelo tozali ba bénéficiaire ndenge ya lobi na biso tolati kombo na ye abiso ki tomikitisi ya kopesa biso nyonso oyo yaki ayelaki biso pamba te yende mutu akomema biso na mboka elaka azali kokosa te pamba te ayebisi biso na nzembo ya azali mose te akomonisa biso mboka elaka koreki bolimbisi boyemba su nzembo wana oyo papa laki biso akomema biso na mboka elaka kasi mawana ye tozali kotosa ye te azali kobondela biso tozali kotosa ye te mais azali kobondela toujours abito pesa ye confiance akomema biso na mboka elaka po azali mose te yango wana koreki akoyembela biso pamba te lingoma na biso eloko nyonso elekanaka ezali na nzembo na yango wana toyoka nzembo ya suka oyo koreki akoyembela biso po tosukisa na mateya na biso. Yeti tamanga fuku ye
na te ya kabino butu na moi me pesa kanga pasi soki bozali kotambola ndenge wana kasi ngai nazali wana pona mema bino tina mboka elaka otalaka molimo santu azali kobondela biso butu moi pote kaka tolonga tolobi nini na mokolo ya lelo tolobi nini na dati ya lelo ya munene boye tovandeli awa oyo nzoto ya papa Simon Kimbangu eke kovanda ndenge jeteki ayembaki na nzembo na ye ya suka ya mibale alobi ngai na vandi na nkamba nasina ye na uti kuna nasina ye na vandi na nkamba ase ayaki na mokolo oyo lelo avandi na nkamba tokanisa na makambu oyo lelo apesi biso tososola toyebake ye aye pona biso tolati kombo na ye pamba te aza na posa abikisa biso biso nyonso tokoma na mboka elaka ndenge papa Kisoloki azaki oloba nazala kozala na esengo soki biso nyonso tokutani au l'autre côté. C'est le moment yangoyo na tokomi l'autre côté te to se préparer déjà spirituellement pour te mokolo yango ozala na libanda te yango message bapesi biso na mokolo ya lelo yango na tokende nango to bomba to salela ya lobi na suka na sukisa alobi abateli biso na mopepe kasi mvula to mi batela jete kim tayemba kango na bateli bino na mopepe kasi mvula bo mi batela mokili mozali koningana kasi bino bososola te nazali kote ya bino lolenge nyonso bososola te na bateli bino na mopepe kasi mvula bo mi batela na bateli bino na mopepe kasi mvula bo mi batela to mokili ezali koningana to moni ndenge ezali koningana alobi bozali ka kososola te ye ase abatelaki bino na mvula kasi bomi batela ndenge touti kotanga na mokanda na biso ya liboso ya exode ya pisome ye akobombaka biso na se ya mapapu na ye yango wana tomibombama na se ya mapapu na ye po te ye ase abatelaki biso biso moko tomikotisa na se ya mapapu na ye po te pasi eyela biso te tolonga na mokolo ya suka tosukisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen totelema tosambela. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tuzolana,
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons entamer la partie sociale. Mais avant, nous allons appeler le président de l'APAKI, Papa Ditomene, Papa Diacre. Nous allons lui demander de bien vouloir passer devant pour son intervention. Ensuite, nous aurons une intervention de la présidente de l'AFKI, Maman Makwemimo. La sensibilisation, il y a ça, aussi nous en avons travaillé aussi. Mais en gros, ça veut dire pour les Africains. Déjà, il y a casse, il y a Titani pour nous, il y a posé la maman. Titani, il a dit la riche. La 15e. Mais vous pouvez dire tout ce qui va Papa Nyoso, Tata Nyoso, vraiment, nous engager, nous participer, et tous les cas dans la riche pour ça. Ça, même quand il y a pas, il y a ça, il y a pour le amour, pour vous taper, à d'autres alliés, au niveau, vraiment, à vous regarder, à participer, à vous comprendre la construction à d'autres alliés. Il y a toute la salle. Isala est allié et mêlé, de tout puissant Matata. Vous allez dire que Isala est mêlé. Mais dans aucun moment, vous allez dire que Isala, il y a la construction, il y a le bâtiment administratif. Vous allez dans le bateau. Vous allez dans la fête, il y a le préfet. La fête de la mission, il y a le préfet. Matata, tous les papas confondus, et dans la dirigeance, pour l'équipe, Wiki, Faki, Bassiméa, GTI, Bamouta, même chose avec Mitoula. On a dit la petite on a dit à papa, on a dit à la clé. La chose se voit à l'intérieur avant, faites ça, après participer à la vie de l'oreille. Vous avez dit que ça, il y a ça. Vous avez dit que ça, vous avez dit dans le Sikawa, vous avez dit la participation, il y a fait. Donc, dès que vous avez gagné 10 €, il y a pas 50 € dans chaque groupe pour la participation. La mission au monde de la famille, on a dit 100 €. On a 10 €, il y a 10 € de papa, là, il y a 10 € de la participation. Il y a vraiment tout ça est fort. Donc, on est et puis, pourquoi tout ça? Pour ça, on a tout ça. Il s'agit de ça, ceux qui passent le pays, le jour il y a un tout ça, il a dit belé. Tout ça, il faut obtenir un plus gros matata. Quand on peut monter tout le monde, et la vie sur le monde, à continuer. Ako matata mo na bitata mo ni santo mama oye. Soki botali ntango meme ekendeki belgique na baoyo bakendaki allemagne
na baoyo bakokende na lion papa azali kobenga soki bakomi kuna papa abengi osi bokomi bozali boni ntango so atuni bokamalapa oyo bakendaki alimani atunaki bango kotona tala ndenge bozali na kati ya bus nombre de combien bozali na kati ya bus donc papa azali kolanda misala oyo ozali kosala bamama oye misala oyo epesamaki biso bana papa biso bakende kosala yango bato mosusu te kaka biso ya solo date wana ya samedi epesameli biso nyonso kaka na france epesami mokili mobimba ya batata contre bamama papa alobi biso bamama topesa kus na batata mpe bapesa biso bamama enegosie ezali komonana mosala oyo tozali kosala pamba te tozi komoni ndenge ngaye ndenge ezali kokende basoso na biso voi meme na kaka na mois d'avril awa ndenge esatilaki biso deja dossier la date de l'action de le 21 kaka na mois d'avril le 27 avril tokomona bapouse na biso esekomi po mondele asatilaki biso deja bapapier ndenge basoso na biso ndenge basakangi ndenge ezali kokende yango wana papa azosena na biso topesa mpe makasi na batata pamba te batata teki babazaki bato nanu basali ata eloko moko te biso bamama tolakisa batata ndenge mosala yango ezalaka oye bango mpe bakoka kosala bato po mbisi wana biso mpe bamama ekolia kopeka bango mpe soso bakolia yango donc biloko nyonso ezalika ya biso na basoso na bambisi bango biloko nyonso ezalika ya biso tokolesa mokili yango wana na ntina na wana bamama oyo bamoni kembola poso ya samedi bakendaka mosala te boya tosangana na mokolo wana tosala ntisani wana pamba te papa akozala na biso anligne alinga ayeba soki tozali kosala mosala mapamboli balukaka yango moyibi oyo azalaki na kuwana kolo yesu akotaki kaka likolo kaka boye na batya liloba kaka na liloba akoti likolo alobi ye azali mwana ya nzambe akoki kozala esika mona biso te kolo ezali na mokoko ya ye tozokoma na kuna na parasi okomona kasi biso balobi na biso na misala 5 euros 10 euros ezali mbongo kozala mbongo te yaka kaka kopesa maboko ntango papa azali kobenga ayebi ke mama kingani ye aza na mbongo te kasi ayaki koparticipe kaka mpona apesa ta maboko yango wana bamama bana papa kingokinga batata misala ezali kaka ya biso oyo bamoni mokolo yango bakende epai moko te akepe mosala te yaka na la bus na ngoma ya 15 heures oke tosala mosala wana topesa makasi na batata na biso pamba te bango bazali fondation biso tozali soutien tozali kokende elongo na bango kote mosala ya molimo santu emonana kote biso nde moto tozali kolesa mokili yango wana oyo tozali na moka ya koloba tosuki bongo na kombo tata na pe tata molimo santu amen. Docteur Namaluma, papa na biso na mama na biso apesi biso na komba tata mwana mpe molimo santu na komba tata ya mwana ya tata molimo santu. Saint-Ouen oye! Saint-Ouen oye! Saint-Ouen oye! Oye, oye, oye! Paroisse pilote de l'Europe. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Tata Nzambi, Fumu Yesu, ye tata Mwanda Velela. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye, oye, oye! Tata Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela. Wazola, Walembizola, kaka e kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 avril 2022. Donc nous sommes à la continuité de la fête qui a eu lieu déjà à partir d'hier. Hier, nous étions le 2 avril.
C'était le 62e anniversaire de l'arrivée du corps de Papa Simon Kimbangu à Matadi Mayo. Et aujourd'hui, le 3 avril, donc, c'est le jour où le corps de Papa Simon Kimbangu est arrivé en Kamba. La prédication d'aujourd'hui nous a été faite par la diaconesse Mama Makwemimo Marianne, la présidente de l'AFKI. Elle a lu dans les textes suivants, Psaume chapitre 91, versets 1 à 6. Ensuite, elle a pris les 10 commandements dans le livre d'Exode au chapitre 20, versets 1 à 17. Puis elle a lu dans Jean 16, versets 12 à 13, 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 15. Et puis enfin, elle a lu dans Ésaïe 59, versets 1 à 3. Nous allons maintenant demander à tous nos coordinateurs nationaux et européens, maman coordinatrice Evana Banganganzambe, papa coordinateur national du protocole, papa coordinateur de la Ratelki, maman présidente des musiciennes en Europe ainsi qu'aux généraux du MSSK de bien vouloir se lever afin que nous puissions les saluer. Faki. Nous allons maintenant demander aux révérends et révérends pasteurs de bien vouloir se lever afin que nous puissions les saluer. Faki. Saluons nos papas et mamans pasteurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons à présent au bureau paroissial de bien vouloir se lever afin que nous puissions le saluer. Le bureau paroissial. Faki. Saluons notre bureau paroissial au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Ouen Oyé. Nous allons à présent demander à maman pasteur évangéliste, maman Diabé Wako la Christine, de bien vouloir se lever afin que nous puissions la saluer. Faki.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman pasteur, veuillez passer devant pour la suite du programme. Nous en avons fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tata ya mwana pe tata molimo mosantu to poursuivre bongo na ba salutation to continuer ba salutation to sengi na papa pasteur représentant légal deuxième suppléant papa pasteur Alain Moïse Mawawa a télémena biso bana to pesa imbote. Papa pasteur Mbote na Kongo misato ya bule na Kongo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu toko senga bongo na papa chargé d'émission papa Lisika Richard atelemela biso po biso bana topesa ye mbote.
Sika topesa papa na biso mbote na komisa to abule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Sika tokoleka bongo na bandeko na biso bana nkole. Tosengi na bandeko na biso bana nkole botelema po ete biso bandeko na bino topesa bino mbote. Sika tokoleka na bandeko na biso bana batelema po ete biso bana bandeko na bango topesa bino mbote bandeko na biso bana. O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu yambo ete to banda koloba na banzi bomoni ngai awa absence ya papa pasteur responsable nazali kosala intérim ezalaki prévu azala na biso mokolo ya lelo oyo kasi programme moko eyaki ya mbango nde yango esali ete avoyageaki mokolo ya vendredi a présenté l'esquisse na biso banso bana na ye na tina ete alakaki biso te alingaki alaka biso na mokolo ya lelo mais alaki biso te yango wana a présenté l'esquisse na ye na biso banso pe encourager biso totala mingi misala ezali koleka na Yerusalemi totala ba vidéo pe tozala makasi po ete kuna na compétition monene oyo ezali kuna Saint-Ouen azala toujours likolo pona koloba pona natina na mateya na bandi na tikeli yango mama nde moto akolesa biso akolendisa biso kasi pona kobakisa likamo moto koki kobakisa na tina na fête na biso ya le 2 avril ezali ete tokende kosala réflexion le 2 avril 1960, le 2 avril 2022, 62 ans. Totali na 60 ans na biso ya le 2 avril, ezalaki na 2020. Oyo elekaki biso na 2020, biso banso tozali awa toyebi yango. Covid. Likambo ya tata Nzambe, Satana ayaka toujours aye na mayele na ya mabe po ete aluka kobebisa yango kasi Nzambe azali solo bolingo na mawana ye abakiseli biso 2 ans oyo esali ete esala ekomisa biso na centenaire na mokolo oyo na fête na 60 ans na biso kasi tokanisa malamu réflexion tokende ko méditer na confinement biso nyonso mozwi mobola
mikonzi ya minene tozalaki tokomaki biso nyonso bazoba mayele esilaki biso tosalaki bapromese ya ndenge na ndenge tolobi en tout cas soki na papa tata nzambe obikisi ngai papa Simon Kimbangu kianga obikisi ngai confinement esili na kokende ke église tous les dimanches bao bakala kokende église te na kotiaka ntinsani bao baza kotia ntinsani te na kosala misala oyo nyonso kosenga est-ce que ba promesse na biso to réalisaka yango ou bien tozali ba menteur ou bien tokosa nzambe na mwa tango moke papa lobi asepelaki mingi Satan akanisaki te abundisaki ye a gagné mais papa lobi na asepelaki mingi pamba te lingomba na ekomaki na bandako nyonso ndako nyonso soko bengi moto na 22h na 18h mabonde li okozwa moto te pona nini toza kobanga liwa papa lobi Satana a échoué akanisaki alongi a échouaki ngai be église se multipliaki église na ngezalaka moke mais se multipliaki bandako nyonso ekomaki ba église et lelo tozali wapi na 2020 ezalaki 60 ans na biso lelo tozali wapi malamu total etamboli na biso totikali na 2 jours pour na kokoma na 6 avril 2022 o ezali grâce nzambe asali kati na biso abakiseli biso 2 ans tozalaki na triage ezali kosala makati na biso spirituel batata pe ba mama banata nyonso tozali moto na moto total etamboli na biso total esaleli na biso totika mabe yango tolandi mama motei awa ndenge atei biso ete nzambe azali kosiplie biso bobangi ya nzambe na semaine oyo kaka papa lobi na biso mbo azali na makolo mine kasi alandaka kaka nzela moko pona nzela nini yo poni lisese ya nkolo Yesu mosali oyo ayaki na 6h mosali oyo aye na 15h oyo aye na 18h biso nyonso salaire moko tososola nzambe azali koteya biso na masese ebandeli ya lobi ezali likambo te ebandeli ezali nango likambo te mais suka nde ezali likambo batata pe ba mama malamu na 62e anniversaire oyo dans 2 jours tozali ko clôturer centenaire to monaki ebandeli ya centenaire ezalaki bitumba Satan alukaki kasi nzambe alongaka kaka clôture pe bitumba ndenge moko kasi nzambe alongaka kaka tozana kobanga te epesameli biso bana na ye to tubela na 2 jours etikali na biso to banga kanda ya nzambe tozana bobangi ya nzambe biso banso ya lingi moko te abunga to tubela to luka ba pasteur to tubela to luka ba selo to tubela esika nyonso yo zali kokota na mbindo te mitala position ni nazali na yango mitala le 6 avril 2022 ezali grâce nzamba abakiseli biso 2 ans oyo totamboli ndenge nini mais nzambe na seconde na 5 minutes oyo otubeli na yo okozwa place na esika ya tata nzambe okozwa esika to mitala malamu to réfléchir tozali na mokolo ya lobi tozali na mokolo ya mardi mercredi tozali awa yango wana réflexion na biso ezala ete confinement ete ya biso bakimbangiste oyo elekaki tozalaki na kolela tobosani na tango moke kaka oyo tobosani kaka tango moke tobosani misala papa azali kosenga biso tolembi na bolingo tolembi na misala tozali te yango wana mwa moke tokoki kobakisa na tina na misala ya solo papa Fumambanza alekaki na chantier na biso na Kendolu alekaki na chantier kuna epai papa pesi biso to silisela ye dortoir po bapaya na ye balala papa Mbenza azalaki surpris asepelaki mingi na komona ndenge nini dortoir akutelaki yango
parce que ngana zala kuna na mois de décembre na banga ki même ko kotse longi na ngato lokolo pona mona ki nazo banga ki bimnyoka ko bima kuna et zala ki vraiment l'état moko ya salité ko kotse même pas elongi otala ozo banga mais na mokolo alelo yo dortoir biso moto moni cave ndenge ni komi et ba toilette na lire ni les salama papa mbenza yeko tala alobi c'est vrai il fallait aussi sa nyonso kasi ayoki mawa ya bana alobi cave kaka na ba toilette bosi c'est la papa kasi to silisi na nuté to yoka papa passer alobaki awa pavement ya liboso ya cave fallait sala mapamba te poto zo kota na kati ya na cave na kati ya ndako soki buta uti libanda soki mvule beti toilette to yebi biso moko toilette moko na bato ebele ba kolala kuna ezali pasi papa mbenza etango ya lobi na pesi bino nzela même dimanche bosala bosilisa la toilette wana et biso bana Saint-Ouen to yebi tozala ka déterminé ya solo oyo papa nzambe alobi mana to mona ya solo tozala ka déterminé que ça soit individuellement que ça soit biso banso lisanga tozala ka déterminé na misala ya Yerusalemi tozali ko landa papa mayaya azali ko senga ezali esengo na paroisse ya Saint-Ouen exemple na biso ezali suivi exemple na biso bato nyonso bazozwa biso d'exemple yango wana tolemba te tosala mosala kitoko ndenge papa pasteur alobi tosalaki ndambo po tosisa ba toilette etikali na biso 2800 tosisa mosala nyonso ba toilette pavement ya liboso ya cave ya dortoir papa pasteur alobi tosilisa yango po papa mbeza yaki sengo ya ndenge mosusu biso moko toza kolanda na ba bilili ba cadeau na biso ekomi vraiment bitumba ezalaka makasi na Yerusalem dans le 6 avril mais toyebi ke soki tozali parmi les 5 premiers ezali esengo na papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te alingaka te paroisse na biso epola yango na ba groupe tosalaka effort tango toza kokende tosalaka effort po papa soki ayoki Saint-Ouen azalaka na esengo et surtout soki maman aza na nsima na ye donc azalaka pena akotala pena exprès atali maman na nsima po asepeli donc bana Saint-Ouen vraiment tosala makasi tozala na ntinsani na biso le 17 tozala na ntinsani le 17 mai et puis tozali na pardon le 17 avril et puis tozali na mbongo na biso ya dortoir tosilisa dortoir na biso pe makambo mike sali na biso za na nyongo te nyonso nde tofutaka ya solo tomoni vraiment mosala ndenge ezali kokende tozali na esengo moto nyonso azali na esengo amona ke vraiment na fete na biso tozaka matoi na biso za na nkamba tozokozela ekozala ndenge nini ekosukela biso ndenge nini tozali kozela proclamation yango wana moke tozalaki nango ya kobakisa tokoleka bongo mpona kotelemisa mama conseillère mama na biso mama Mwinu Diaketa Kina mama conseillère direct ya chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani mama biso bana kosengeli na biso wende komisa mama Mwinu na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo biso tosenga bongo na mama conseillère mama kilemela biso mpona kozwa mbote ya papa Simon Kimbangu Kiangani
2, 3. Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanga, naye nafukamili liboso na yo Nzambe nanga, basi elekani ngai nakoki lisusu te, naye nafukamili liboso na yo Nzambe nanga, basi elekani ngai nakoki lisusu te, Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanga, naye nafukamili liboso na yo Nzambe nanga, basi elekani ngai nakoki lisusu te, naye nafukamili liboso na yo Nzambe nanga, basi elekani ngai nakoki lisusu te. Sunga ngai ekolo bakela ngai, kambakamba na ngai kinga ezali te, liboso na ngai pasi kinga ezali te, liwa maladi mipepe ya mabe nakimela wapi ye, Nzambe na ngai kozo, yokela ngai ekolo mandeli, mayele masilinga, Nzambe na ngai kozo, yokela ngai ekolo mandeli, mayele masilinga, sunga ngai ekolo bakela ngai, kambakamba na ngai kinga ezali te, liboso na ngai pasi kinga ezali te, liwa maladi mipepe ya mabe nakimela wapi ye, Nzambe na ngai kozo, yokela ngai ekolo mandeli, mayele masilinga, Nzambe na ngai kozo, yokela ngai ekolo mandeli, mayele masilinga. Nzambe na ngai ezali mokolo monene na biso bana na yo le 3 avril 2022. Mokolo na 1960 ezalaki mokolo moko ya ndenge mosusu. Kobanda lobi le 2 avril oyo yozongaki epai ya bana na yo po okende na village natal na yo. Après 30 ans d'absence physiquement,
papa spirituellement, vous avez la Hispanios. Merci, nous avons gagné pour saluer biso. Bon, biso souffle de vie pour y aller biso les sipoyo. Mon côté, nous avons la scène qui était à comme un colonel. Toi, t'as qui madame pour les cabatons. Mais quand on a mawana, il y a au moins biso mon colonel. Yaka kuswana bana nayo papa naza kukati tiketo kukusangai na molimo zala na biso bani besuka ya programme yo mokotamisa biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ibanismo yi Sainte oye tata molimo santo ye Bana mapago yoye. Bana tata na mama. Mbalo bezalimi ngite. Tomoni mokolo mwalelo nene ya mwesi desine ya mwoko. Lobi tozalaki le 2 avril. Toyebi histoire ya papa Simon Kimbangu. Ndenge akangamaki na 1921 à Lubumbashi, loin de son village natal. 30 ans après, Nani Gatika Kinzoto Naye, Toyebi histoire. Iye Bayokanaka. Na papa et soki mokolo wana nazali lisusu te kozwa nzoto nanga kozongisa yango na nkamba et le 12 octobre 1951 toyebi ndenge mama balengelaka kuna na Lubumbashi Tamana bazalaki kobenga yango Elisabethville. Bakundaki 9 ans après papa bayokanaki po bakende kozwa corps ya papa Simon Kimbangu. Bakendeki bakomaki kuna bakeye esika oyo batiaki nzoto na ye batata na bamama nzambe alakisaki ete azali nzambe toboyi kozongisa histoire nsima pamba te chaque année le 2 avril tokutanaka e toyokaka histoire ndenge akundamaki azalaki na mai te na makila te ata visere moko te kati na nzoto na ye o motema ofoi baintestin bafungolaki mpo baminiere bazalaki na likanisi lisusu malakisaki bango kazali nzambe bazwaki eloko moko te bamonaki mpe eloko te mais comme bazalaki na pouvoir ya koyiba nzoto na ye te ya solo nzoto wana ekundamaki 9 ans après na papa bakei ntango akomaki esika yango batimoli likulu mpo ete balongola serpe wana bateleki na serpe mosusu ntango basilisi cercueil na ye ezalaki intact boyebi bacercueil ya baprisonnier surtout na bamboka na biso bakozwa kaka eloko nyonso ezalaki ya mabaya pamba te namonaki yango na bilili oyo bazwaka kuna bamindele bazalaki ndenge nalobaki lobi namonaka baimage
parce que ça a été filmé. Tant que le cercueil, Papa Simon Kimba Mazalaki intact. Lisu moko ekangama, lisu moko ya kufungwama. Nzoto na ye mobimba. Bati na cercueil mususu. Bamindele babadi kozwa mabele wana. Na mayele bazotia na bapoche na bango po ete bakende koétudier mabele yango ya ndenge nini. Oyo conservé mutu pendant 9 ans. Maïmane Kakawana et Salaka Esengo. Papa qui n'a pas de délégation, papa qui n'a pas de délégation, papa qui y compris Papa Jean Palampoui, là où il est chauffeur naïe. Basu bateau, Bazongi, le gros avion, Bakomaki na beach, Oyabiso, na Kinshasa. Délégation Lyon, c'est aux Alais c'est la Bangokuna. Nous avons mouvement et la surveillance, le 2 avril, les Bimaki officiellement, mais officieusement, ils allaient déjà. Papa c'est quand papa Kalamote, à nous comme jeune. Oh, moi qui déjà intention de la belle Israël na bateau de qui m'a solo, elle n'a pas eu sa capacité na cercle à papa se conduit pas. Bango pas que la beach parce que nous avons eu par intention à l'issue. Quand on a cercle, on est allé du calme. Au bas de la salle, on a ma sourd, on a dit qu'il s'est aussi paniqué. Papa est ici, papa a la montée. Batouana Baronde, papa a la montée à Formaki, Baye, Baton, le cercueil, il y a un autre ami qui va dire ce Batata la maman. Malgré tout, tu vas rien d'autre qui va continuer à sauter. Ton lit au sol en pied ton salaire la table de Jésus, mais total à la mélanie. Au bas de la table là, tu vas salaire qui va l'histoire, même Moïse, tu salaire jamais. Nous connaissons ce que ça a pété, mais tu as l'histoire de Moïse. Tu as dit encore Moïse. Tu as dit encore Moïse, tu as dit encore Moïse. Va pessier pour un mot éternellement. Alors maintenant, tu me dis, la tête qui est comme une passe. Montre-moi le mot pour vous dire la souropi, à l'imaki, à l'écouter, ça y est, ma moko. À vous dire wapi, qui est désigne. À merci pour Jésus. Mais quelque part, on connaît sur la Bible, la lumière. Laissez-moi m'en aller parce que si je ne m'en fais pas, le consolateur ne viendra pas. Et ce consolateur-là, c'est pas forcément qui va. Oh, mais c'est qui est pour l'année. À lui, le bon moment, il est désigné. Madame la maman. Le 2 avril 1960, nous sommes des histoires de et ça qui m'a collé Sengo, pas collé les Sengo parce que nous avons 30 ans après. Babala Kelekuna,
7 ans. Il est sous la séparé de ses parents. Moi, il y a 7 ans, ça n'a pas embouillé. Les deux, moi, il y a 7 ans, il y a embouillé. Bah, je gère la bâton. Bah, je vais aller au ciel, dans 5 milieux, c'est le cas de la bâton. Et vous allez passer. Il ne voit pas que ils avaient affaire à Dieu, ils avaient accès à l'amour. Qui était-il? Il défilait dans les coins de la biche. Et ça a été mon policier. Tourné dans la talimayo. Faites mon nez. Mais il faut que Sambula et Zalakamula Mokoma Kasi. Satan il a profité si Kawana de l'Okwan Zalé ma communion sur les cas qui n'est lié au Konzaba pour ce qui programme là. Boutou Wana. Donc, ici, on continue à célébrer le 3 avril. L'humanisme, oui. Tata, maman, nous avons la vision à Zalaki non violent. À Azali non violent parce que la télé de Azali, ça veut dire, vous l'avez dit, il est gauche. Il est gauche, vous allez envoyer à l'île de Soussou. Il est côté de ma maman, qui dit que la vie est basée à Amen. Ou alors, papa, faut m'en Israël. À la police, à moi, Azali, Amen. Aïe, pas ça, le lit au sale. Bidino, vous allez donner la arme de mon côté. Il y a beaucoup de salés à la calamité, personne ne voulait aller les ressources. Ne les pas dans le mal avec le camp de Guatemala, tout ça à pouvoir aller les ressources. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, mon Azali nous avait pouvoir voir les Azali à nous. Parce que qui m'a pas donné. Quand on a d'autres Azali mange. Les Azaliman. Qui va disponible. Il n'est pas terrible sur le table à la solo. Bonino, il est au pays de Sala. C'est-à-dire que vous l'envoyez dans la 4e génération. Avec vos fans à la vision. Pour avoir une relation au monde et à Sala. Félicitations, pied gauche. À tout cas, vous l'avez fait que vous avez un milliard. Vous savez, à ma femme, vraiment, on a cette place à la biologie. Les mêmes personnes continuent, ça veut dire, les mêmes continuités. Wow.
ça la complexité. Papa, tout le monde a la discussion sur ce qui va proposer la question. Nous avons la question parce que la question était sur le jeu pour apporter sa réponse au cours de s'énerver. Papa, tout ça n'a pas demandé. Papa, la tout n'a pas demandé. Mais d'ailleurs, tant que la solo. Tangu mitule ye iyo na motema lukaza menangai iyo mokona la tangai o pesa na ngeya yo pesa na moko ba ko sa peut-être 20 o kolonga to kolonga te o kolonga humanisme oye ba tata na mama ko za na ngoni ya solo ya hypocrisie ya modesa kumonisa so basi Ndenge mama pasteur autukozea sana madei kufidi tambo yake mingi tosana balero tosabela ka bide tambo kufida kote biso tukomi kolanga ni mwa kama bateto yebite makamu ni bizala kuna et surtout quand on n'est pas bien préparé pour gagner ma classe. Ndege mama pasteur anakolenga mtu boy. Nous sommes pour la vie de Dieu. On va répondre à ça. Soit du monde à répondre. Ils sont en prière. Ils sont en train de prier. Pour le mini, nos alaks, ils sont mignons sur le rang. Vous continuez à se signer. Et ça même. Tout ça, la carte de ma classe, n'a pas bon débit. Vous allez ça, vous savez, vous savez, vous savez, tout ça là. Quand on sait dans la santé, la vision, surtout sur la santé, tu n'as pas de naïe. Quand on vous soit accès à la santé, la vision, tu n'as pas de à tout le monde à la yébian. Tu n'as pas de à l'heure à cette même liste. Tu n'as pas de tu n'as pas de et nous on dit ça pour empêcher les autres. Ni même quand on est là-bas, au total, la ligne à Foussou, ce que quand on n'a pas de l'entrée là-bas. Il faut mettre là pour le cadre. Et c'est ça l'école de la maison. Car il y a ainsi, au fini, nous avons aussi porté sur moi. Et le pas y a la mission des années, voilà, pour le rapport. Sur l'école, au CNI, au Bossois, confier des institutions moyennes. Nous avons dit qu'on a rapport à la Kinaï. Dans la maladie, et c'est moi déjà ma vie de comme ça, je suis connu bien une maladie, et je ne vois plus. Nous avons donné la pubelle par exemple. Parce que nous avons ça ravage dans mon à la maison. Moi je me rappelle, je n'étais pas encore très jeune, mais je me rappelle. Et ça, le coup, la varicelle, mais ce n'est pas la varicelle. Mais l'aspect n'a pas presque la même chose. Mais wana bambuma ya minene bana mingi basilaki na yaki na bakuza même nièce bakufaka na variole et mutaki na mikili ya poto et kende na biloko batitelaka biso bana balokotaka ngo basilaka ebele surtout na balabala na biso wana na mokoto. Kuna batu bazolela, kuna batu bazolela, batu basilaka, minokende, fièvre espagnole, toyoka lisusu te. Et à tous ceux qui confient les mokende. Et mokende te. Humanisme yé. Biso kosala kaka makasi. Na oyo bazali kosenga biso. Nous avons bana na botosi ngana onyina ndeko ya yote mais soki na bolimo tesalite parce que bolimo ezali socle na biso bana biso oyo soki socle ezali te moye babiso wane pampe ezali te il faut batia quelque chose en dessous oyo eza komaintenir biso wana oyo te oyo batei biso problème bakokosalela soki tobandi mosala imebanda toke 2 minutes onyemi na yozoni toyokani ya tokotosa pe tokotosa ye
kuendelea kumui. Kama na sisi kuki kwenye tusoma na mada, kusoma salamu kwa na kimya na ni kutulia yake. Mingi bapisidi soko kwa salamu kwa kimya. Toseni papa banzoto na bise salamu boto na bale kusakati. Kanisa kusaka na mawala kusabia ngai. Opinion colombien surtout ça qui a bien la communauté de la première génération des moyens de ça la municipalité. Mais ce que vous allez à mission la cité aux ala na mission barakala. Mais la table na papa aux ala panani. Nzambe na ngayo bien et pour les stika moko mokolo ya suka ni kuona. Mais doseni papa bokazila oyo bazana ni kuna million papa te bitu beza makasi betuzana yikayo nzabe okolonga kayo lobi bana wa classe papa kobosa bana na bisote esa ba sagesse na intelligence spirituelle esa ba ko bana nzabe papa te bana na biso baza kuna kabika oyo baye nzabe te nzabe na ngai tozana kosa tobika petobisa bana na biso. Mais ceux qui sont obéis par la habilité de papa et pour ça la mission basse. Il y a mal de baisser par la mission à mon bureau, ça va on peut payer la classe. Badé va faire les ministères. Comment ça va côté quand il va payer la mission il y a des combats. Pour ceux qui vont passer la poursuite, il y a seulement la poursuite pour ça la mission basse. Tous ça pour mon qui est si calme. Puis pas de l'autre pays pour nous allons papa. Ya mtu sema makasi kimya na mzoto na msopewe kimwaliso na kupitwa na prison na baada bana na wasali na pasali na nini kukosa na makundi na nguvu ya takama na bila za Mungu sana. Amen. L'officiant du jour était maman diagonesse Marianne Makwemimo. Elle nous a lu dans 4 livres. Psaume 91 de 1 à 6, Exode 20, 1 à 17, dans Jean chapitre 16, versets 12 à 13 et elle a fini dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 15. Merci d'avoir participé à ce culte grâce à la radio-télévision Kimangiste. Au revoir.